Son Excellence Moïse Katumbi a dit la déclaration de côté qui est politique, Katumbi il est politicien, il était gouverneur, il y a Katanga, Zaïki qui est la candidat, il y a élection au 2018, il y a suite au Ndengeli. Vote ya bino, nga comme na ngai numéro, pour s'abonner à la chaîne na bino, Kini ya Banakini. Soulèvement populaire contre qui? Est-ce que soulèvement populaire contre politique anambe ou bien soulèvement populaire wana ezali ko salema pour na ko déstabiliser Congo? Ngwanda il était parmi bateau et babomi RDC wana tout le monde sait que Ngwanda vote ya bino nga comme na ngai numéro pour s'abonner à la chaîne na bino Kini ya Banakini. Bonjour bandeko na biso ya Kini ya Banakini. Nga eza bino tonton Lucien de Djobo. Na papa Peter from Deben. To sona kambo ebele o etali mboka na biso. Papa Peter bonjour. Bonjour ndonanga mobali. Na ye na site na bino ya Kini ya Banakini. Poto ya to solo makambo ya mboka. Nga na lekaka koya ko solo makambo ya basité na solo makambo ya batute na ya ko défendre RDC mi tuna ezali ya yo poto développer. Ok, papa Peter namoni mikolo na so mona Moïse Katumbi te na yoki keno atiki makambo politique akomi abandi ko sala makambo na ye aba business yo lobini te Katumbi il est politicien azali ko sala politique na minute oyo soko lobi ke azo kamate il est là. Katumbi na minute oyo azali na Egypte akinaki kokuta na bandeko na biso ya ba joueur akinaki kokuta na bango parce que yepe azali mutu moko na kati ya CAF et ya FIFA azali na poste munene donc soki les obetama akenda wana mais akendaki pe akuta na bana ya bandeko na biso ba congolais ameka ko pesa bango moral ndenge ba obeta bale so nzambe asungi tozwa kupango non Katumbi il est toujours politicien oyo azali ko sala pour que résultat tozana ngo lelo bato bazobeta maboko Kabila azali sous-uté c'est Katumbi donc Katumbi azo sala politique. So Katumbi azo sala politique ité donc biso pe to sala politique ité il est azo sala politique biso yango tozali to koti na monde politique parce que to mona ike na musala sala ki wana apesa ki biso guma kasi ndenge ni to ko sala politique pour que to tombola bendele ya RDC. Papa Peter namoni na Kinshasa Martin Fayulu na Ngwanda ba décider le 30 juin kozala bitumba na Kinshasa. Soulèvement populaire et que ça le Kinshasa le 30 juin. Yo lobini. Soulèvement populaire contre qui? Est-ce que soulèvement populaire contre politique anambe ou bien soulèvement populaire wana ezali ko salema pour na ko déstabiliser Congo? Ngwanda il était parmi bateau et babomi RDC wana tout le monde sait que Ngwanda il est mutu oyo asala mabe pour na mboka na biso. Ngwanda babomi Congo akima kuta tika mobutu na maladi donc Ngwanda za na leçon moko te ya malamu oyo okopesa le peuple congolais azali mutu azo tambola na haine aza mutu oyo azo tambola na tribalisme aza mutu oyo alingi Congo te so tozongi na Martin Fayulu lisusu aza mwana mboka Martin Fayulu akosala soulèvement populaire contre qui parce que vérité ibimi ke aganyaki na élection te ba français bazali ko soutenir la muka ba lobby yango c'est une vérité za teti etika la teti mutu aganyaki élection za mutu mosusu yango tambiso toyaka to sala ba émission na biso na ba site mosusu ya Congo France to robango vérité États-Unis d'Amérique ba bimisi résultat que les gagnants il y a élection en 2018 c'était Félix a gagné qui na 46,8 Martin Fayulu ba manipulation ya communauté internationale ba français il va aimer communauté internationale ba français na ba belge ne bazai ko manipuler que et bima lokola que Martin Fayulu il était gagnant mais en réalité c'était mensonge. Martin Fayulu na résultat ndenge batu bakendaki na élection ba saki 38 millions batu bajarolaki mais batu bakendaki na élection c'était 18 millions soki ozwi 18 millions wana osala yango eko kopesa montant oyo Martin Fayulu alobaki oyo azotambola yango ya 62
pourcentage c'était mensonge, c'était manipulation. Il y a communauté internationale, il y a français, il y a la vérité na bango. États-Unis, Martin a gagné quitté, et ça manipulation, na Genève. Donc vérité et la vérité et ko défendre défendre la République démocratique du Congo. C'est pour cela que toujours les Canabasi toujours qui ne on a pas toujours que nous mbongote toujours que nous location nénité toujours que nous défendre notre pays. Martin Fayulu a tika désordre Congo et que de liboso toujours n'attend ya kotonga Congo. Ce qui a zaki penza ya solo azaki na besoin ya soulèvement populaire. Toujours qui na 2 ans Oyo Kabila akanga biso 2016-2018 Kabila boyaki ko organiser l'élection mutu mokote achaki ye linzaka na Kisasa wana. Donc totika kokotsa désordre bisika désordre des alités botika kuluka makila ya bana Congo etanga na makina mabele pona ba kisi bokoti. Ozo comprendre totonga Congo totika haine tolongola tribalisme na kati na biso soko moni batu ebele bazo leka lelo na media ndeko na ngal dishana ko yebisa oyo eloko mo isaka moko bazo tambola na esprit tribal oyo ekotonga pona Congo na biso te totika esprit tribal ezozongisa Congo sima toza na Afrique du Sud toza na combien de pays toza na combien de tribus tozalaki na Zuma awazaki azaki Zulu to moni bakosa ba voter ba venda ba voter ba shangani ba voter lelo toza na maposa so tozongi na province na ngai ya KwaZulu Natal bisika ngai na uti eza province ya bazulu ba voter na maposa makasi totika esprit wana Congo toza na besoin Congo etelema ezali temps ya kosambela nzambe ke nzambe limbisa biso na masumu nyonso oyo biso toutaki kosala totonga mboka na biso oleke to créer démon esika démon azali te na koshenga Mwanda tika désordre na RDC yoza combattant kita ya Kisasa Kabila azali lisusu te azobanga nini to kita na Congo to ke to défendre mboka na biso. Papa Pita namoni lelo Kabila azaka na Congo na biso lelo nazomona azo embryer kaka président na biso Félix Sekedi ba désordre azo kotisa na mboka na biso na ebité yo lobini Kabila azo ko embryer te en réalité c'est Kabila Zokende. Lelo déjà banani bato buma na mboka wana tomoni déjà que babandi déjà ko lakisa banani bomaki bandeko kuna na Kasai bato babomaki bandeko kuna na Est Kabila zali parmi bato ya liboso akota na prison Kabila za criminel Kabila a tué beaucoup de Congolais donc poso yebisinga ke o balobi basali c'était mensonge yoyebi média lelo toujours les kaolé ya ko défendre la vérité toujours kubosra na vérité toujours les kana média toujours kende kokosa Kabila zo manipuler loko moko te Kabila za innocent o azozela mokolo suka o ba kokangaye akota en prison. Papa Pita message nyozo ozanango po pesa ba message nazanango ya lelo ya suka ezali pour mokolo ya lelo message zaka amour to linga Congo parce que moi je suis congolais malgré nazana kati Afrique du Sud na yebika ke à Paris Congo ko za mboka mususu te ona ko défendre nazo défendre mboka na nga RDC malgré to boti bana libanda mais un jour bana ba yebika baza ba sud africain te bana ba yebike mboka bakoko na bango c'est RDC mboka ya papa na bango eza RDC na pesi mbote kana ba ndeko nyuso bazaki kolanda biso mokolo lelo toza na site ya bana kin ya bana kin sincèrement nazali kosenga bino bu abonné ebele eza bisika o ba information ya solo ezali koleka bo abonné eza site ya sika eye na ba information ya sika eye pe na ba information ya suka na pesi mbote na ngai epa ya son excellence Moïse Katumbi président na nga na pesi mbote pa honorable Francis Kalombo na pesi mbote direct na États-Unis d'Amérique na moni André Bondola na pesi mbote na pesi bakolo site ya Kinya bana Kini mbote nzambe. Merci beaucoup balandi na biso ya Kinya bana Kini tokomi na suka